mbote boza tellement ebele ya kolanda solo la plus ya mokola lelo mardi 2 avril 2024 esika nyonso bozwami kimia ezalokati ya mabota na bino. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a porté choix naye na Madame Judith Tuluka Soumimwa Lokola, chef du gouvernement topé premier ministre Bozavadita. C'est pour la première fois depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960 que femme Moko Azala nommé Lokola premier ministre. Est nommé premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Soumimwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, Ezali Bongo, volonté ya président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu avant nomination naye, Mokonzi ya mboka Fachi Beton, ayambaki na cité ya Union africaine, Jean-Michel Sama Lukonde, ancien premier ministre, oyo ayaki pona ko présenter dernier rapport naye na o etali gestion ya affaires courantes ya gouvernement. Des sorties naye na bureau présidentiel, successeur naye nde azwaki place naye, pe ayokaki ye moko na matoi ya Fachi Beton, ba fonction ya sika oyo akwasime. Juste après l'heureuse promis abimaki po na ko prononcer ba mona ya liboso. Pour commencer, je voudrais remercier son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Et Sengeli Boye baki nomination ya Madame Judith Tuluka Soumimwa et Ezali ko témoigner confiance monene oyo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton apesaka na jante féminine. Première femme premier ministre na République démocratique du Congo, azalaki nanu ministre d'État na ministère ya plan ti na nomination na ye azali expert senior en développement international avec expérience dans différents contextes nationaux et expérience en gestion des changements. Kasi Sengeli Boye bake désormais à faire face na urgence ebele na niveau national, notamment na oyetali sécurité avec guerre injuste imposée na Est République démocratique du Congo, poursuite ya relance économique ya mboka ou encore emploi yaba jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Ah oui, awa tokolo bakaka, bonne chance maman, peuple congolais azali kozela ebele par rapport à confiance oyo Fachi Beton Mukontombolo apesi yo. Yeke yo. Population de la République démocratique du Congo va réagir par rapport à la nomination. Il y a premier ministre dame Nambo Kanabiso depuis l'indépendance Nango en 1960. Bazaki na micro, il y a Serf Louzo. Tout saluer nomination, il y a Madame Judith. Tant qu'il y a moi la Congo centrale, c'est pour la première fois, il y a 64 ans déjà, depuis l'indépendance, toujours moi la moitié, on a sommé un gouvernement. Et nous saluons cette nomination et nous disons merci au président de la République et nous comptons que Madame Judith a pour ça la bien la place du Premier ministre, donc
à former le gouvernement bien et que le Congo central ne va pas échouer durant le mandat de notre chef de l'État. Donc, un conseil pour notre Premier ministre et qui a travaillé comme encore avec tous les ministres et à la terrain et non bureau. Nous savons que le mandat nous aurons beaucoup bateaux qui étaient sur le terrain et non que vendre toujours dans le bureau. Donc nous conseillerons à notre Premier ministre, Madame Judith, à la terrain et non bureau. Exécuté la nomination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de Maman Judith Tuluka. En tout cas, ils ont éloko to bande ko cela. Misu na biso ba congolais ou bien petit peuple na chef de l'État ils ont ndeli mokoti. Ayebi éloko nini à découvrir et pas Maman Judith pour aya ko nommer na poste wana ya premier ministre. En tout cas, toyambi yango na motema ko fongwama pe to ko aider pour ba défi eza énorme. Oyo et Télémi Liboso Naye en tant que premier ministre. Tout ça na simanaye toko idée pour réussir na mandat oyo tata mokonzi ya mboka apesiye na mboka na biso. Ba défi ezali belé oyo pour relever yango. En tout cas, ezosenga gouvernement moko ya malamu oyo esengeli aider pour alonga mandat wazana yango. Tango Baponiyo en tant que chef ya gouvernement ezosenga faut aider chef de l'État na ba décision na ye en plus ko relever ba défi oyo tozana yango na mboka na biso. Gouvernement ezali wana ezo aider ye. Le gouvernement a batende yonde chef na yango. Ba makambo ezali belé oya kosala. Makambo ezali belé oya ko aider chef de l'État pe ko aider population. Misu na biso nyonso etali liboso na yo. Aider chef de l'État sunga population ba sentir que notre différence ezali entre mibali oyo bazalaki na poste wana na yo moi c'est parce que depuis l'indépendance. Ah, merci beaucoup papa journaliste. Ya liboso nanu tokosenga na mokonzi ya mboka merci na ndenge anome Maman Judith en tête ya primature wana surtout vu l'urgence oyo mboka aza nango mpona miniti oyo baengin ebele eza na table wana donc esengaki kaka konome premier ministre na moment oyo parce que mboka na koloba toza na crise mais comme ba impression na ngai et eza kaka ke na sepeli vraiment na choix wana oyo asali eza choix moko malamu na mekaki un peu kolandela na koloba oyo tobengaka CV soit parcours ya Maman Judith. Je vois vraiment que eza choix moko malamu eza choix moko malamu vu ba enjeu oyo toza nango na minute oyo toza problème ya guerre na niveau ya est ya mboka na biso à part yango toza na crise moko économiquement na koloba mais j'ai vu selon sa parcours namoni il a été azalaki na projet moko mibale asalaki onsi na mboka bapaya sur la réforme d'abord ya armée na Comore na sur la réforme budgétaire si je ne me trompe pas car na Comore wana imaginez mboka libanda bapesaki d'abord confiance alors na mboka na biso pourquoi pas bapesaki confiance surtout aza première dame ou aza en tête ya primature banda indépendance na ya mboka na biso donc onga na oloba na ba congolais to pesa mama chance to nakoloba to critiquer non la minute parce que non on travaille donc to pesa chance to talela d'abord donc choix ya président ye moko yebi na ba critères nini oyo se bazaki nango pour asala choix wana.
À travers conférence de presse, Constant Moutamba asengi na bakonzi ya mboka ba retirer nationalité congolaise na ba nyonso bazali complice ya ba M23. Moïse Mbouyi pour na ba détail. Esengeli kolongo la nationalité congolaise na ba congolais nyonso oyo d'origine topé d'acquisition ba trahir mboka. C'est légal. Bato ba koloba c'est illégal ba kosi. Le Kotisa Kiboye, proposition de loi na biso, c'est le bureau définitif pour que l'examen nango et bandana niveau de l'Assemblée nationale. Et Sengeli, ko komisa batoana ba étranger moto yo andimi kozala sima ya Paul Kagame akomi Rwandais. Akomi nani? Rwandais. Celui qui accepte de faire allégeance au régime sanguinaire de Kigali, à M. Paul Kagame, devient automatiquement Rwandais et doit être traité comme un Rwandais. Parce que pour votre information, tous ont des passeports rwandais. Ils circulent à l'international avec des passeports rwandais. Je vous informe qu'ils sont entraînés sur les territoires rwandais. Ceci dit, je dénonce en même temps l'hypocrisie de la communauté internationale et de l'Ouganda. L'Ouganda qui s'est beaucoup évertué à piller notre or des liquides, qui aujourd'hui s'associe indirectement au Rwanda pour nous agresser. Nous disons que tous les compatriotes qui sont en train de jouer au jeu de l'ennemi auront une réponse implacable. Il faudra, au-delà de toutes les peines qui sont prévues, les bannir de la communauté congolaise. Dans notre communauté, lorsque dans un village, un villageois s'écarte des us et coutumes de ce village, qu'est-ce qu'on fait? On le bannit. Donc nous aurions bien souhaité que cette loi passe pour essayer de rééduquer les Congolais qui ont perdu le sens du patriotisme. Et c'est pourquoi il faut enseigner de nouveau le patriotisme à l'école. À partir de l'école maternelle, il faut enseigner à l'enfant le sens de la patrie. C'est quoi la patrie? Et aux journalistes qui sont en train de diffuser à longueur de journée les images de M. Kagame, nous dénonçons. Il faut aimer le Congo. J'ai aimé le Congo. Et aujourd'hui, j'aime encore tant le Congo. Si le Congo était une femme, moi je l'aurais épousé. Na consigne ya commissaire provincial ya ville ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba esengeli boyeba ke numéro 1 ya escadron ya la police et assainissement, le major Rémi Kanza Malalaise akitaki na place Victoire Victor ekomi soin na ndenge ya kosakana te. Sur ordre du général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise en charge de la ville de Kinshasa, de le major Rémi Kanza Malalaise, numéro 1, escadron et assainissement, la ville province de Kinshasa, Kitaki na place Victoire Lebeleki, et Siga Wapi, a Kendaki Kozongisa ordre, Ndenge Binomoko Boyebi, Bisika Oyo na Victoire, Bitekela Mwanza Ezwa espace Tandinga Kosakanate, Mutu na Mutu atandaka biloko nesika na yeba mesa epai, Bafulu epai ba moto pe tele makana désordre bakisa lisusu embouteillage kasi musala et salamaki kitoko avec un pacte pédologie place Victoire et Tikali Polele motif et satisfaction pour la population. Le matin ici, j'ai été impressionné par le travail qu'avait envoyé le général Blaise Kalimba que j'ai sali et que j'ai sali aussi sa bravoure. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de rond-point Victoire, il y avait plein de désordre. Moi-même, je suis conducteur de la moto, je n'ai jamais été content du désordre que nous semons ici ainsi que le chauffeur. Aujourd'hui, j'aimerais que le travail de la recommandation du général puisse être perpétuel, puisse continuer. Nous avons besoin de la continuité. Nous n'avons pas besoin de tracasserie, mais de la continuité de l'ordre.
Parce que la police, sa mission régalienne, c'est l'ordre, assurer aussi la sécurité de la population et de leurs biens. Nous, de notre côté, nous allons fournir un effort pour respecter les ordres émanant du général. Et nous allons le faire en collaboration avec les agents qu'il a placés du major ainsi que du district, de la district. Donc nous sommes très contents de ces gestes qui viennent de se passer au niveau de Rond-Point Victoire ce matin. Nous saluons vraiment cela et nous resterons toujours à l'ordre de ce qui vient de se passer. Merci beaucoup. En tout cas, Naza surpris. On a passé beaucoup de férié. Comme la victoire, on a montré que ce passe vraiment en tout cas circulation du Togo. En tout cas, nous sommes salami une victoire. On continue pour être Nasuka. On continue pour être Nasuka. Et surtout, félicitations à la première citoyen. Il y a la police. Commandant Blaise Limbalimba. Il s'appelle Makassi. En tout cas, il y a l'initiative qui est Tina Souka. Ma belle Zalaka. Soyez pour Saliboye. Un temps, ils ont eu son dengue Zalaki. Ouaza Soumou Salake. Mais ceux qui ont Tina Souka dans la circulation. Pitoko, la sensation on va venir que nous autant et puis sécurité ça donc même bambou et ma bami basala basala ngote parce que on veut que mututu azomona ndenge tellement mututu na lignement moto musala en tout cas félicitations makasi dans la police non la ndela makambo tina suka initiative eza malamu nango ekomonana soki et continuer mais soki ekatani eke ezongi lisusu wa musala esalemi te. En tout cas, premièrement, on a fait nous merci le général Blaise Limbalimba, commissaire provincial de Kinshasa, na décision où il y a Jupenza, il y a nettoyer victoire. Tout ça va pour de coller dans un millier de victoire, de coller dans combien de calam, victoire ils allaient à bout. Au moins 10 minutes, attends moi du moment à mon âme. Au moins 10 minutes, principal est commis par transport et ils sont malades. En tout cas, le général Blaise Limbalimba c'est pas mon Naé, major Rémi Kanzama à l'aise pour la sentiment de province de Kinshasa. C'est ça. Na mona kikutu na ba image moko abandaki atindaki na liboso na Sainte-Thérèse kuna alongwe Sainte-Thérèse atinde sous na pompage oye Kinshasa sengele zonga boy. En tout cas mon condi Blaise telema penza de telemela makambo oyo ko beso de l'état qui trop makasi na victoire. En tout cas coup de chapeau na le général des coups de chapeau na major Rémi Kanzama à l'aise assainissement de la ville province de Kinshasa. Sur place, Tomonagi P. Lissou sous présence, il y a commandant, il y a district, il y a Funa, les colonels Claude Oyo Ayaki P. Kotala, Moussala ya Malamu Oyo Salami Awa, Moussala Oyo Salami na police, il y a assainissement, il y a ville province, il y a Kinshasa. Batambolaki et Longo na major Rémi Kanzama à l'aise pour na constater applicabilité. Ah oui, Boyende ezalaka biso tolingi Kinshasa ekoma bopeto. Yeke yo. Fondation NZ de Balavo basalaki salongo na lemba imbu lobi eleki ezalaki somo fiston pero serf luzolo bazalaki wana pour na ba détail. Qu'il est le soin, qu'il est le propre, des idéologies oyo, Fondation NZ de Balavo epona, ya kotsa bopeto weekend nyoso, pona bango, babwela bango vindu c'est-à-dire salité. Tozali bongo la quartier Njili Kilambo, na commune ya Monga Fula Elemba Imbo, Fondation NZ de Balavo, oyo ekuma makaipa na yemoko, l'homme fort, la tempête du désert, jour où y a ma famille, il me amène de Balavo NZ, ba kisela papa soin, ba sala kibongo, bo bange na sala ngo kole samedi oyo uti koleka 30 mars 2024 na route de la paix, car kanenge bozali komona avec impact des idéologies na ndenge ya kosakana te. Po tala bino boko ba jeune fille oyo kitoko boye ba lula bopeto ndenge bazali kopalola balabala après ba nguruti yango balabala engengi lokola Egypto e komi lonzenga lokola Galilea. Ndenge mo esangani ndenge tomesana bo memesano basamedi nyonso tozalaka mpona kosala salongo en tout cas na
ntina ya lutte contre l'insalubrité na kati ya quartier na biso. Lelo tozalaki na étape ya kolekana lopango moko nsima ya moninga mpona nini mpona korécolte bapoubelle na bango moyennant un petit 500 francs juste mpona koyede que en tout cas environnement na biso ezala bopeto mingi. Et na yango tozaki initiative wana elongo na ndeko président Ahmed Ebalavo ye ndaza initiateur en tout cas ya fondation oyo ye achaki quand même moi le beau qu'on approche achaki en tout cas la met dans la pâte, voilà, pour que en tout cas le lenge o toujours ça là et ça la mana le lenge o elongo bani donc volontairement pour la souci à mboka na biso ya commune na biso est la propre donc tout ça on fait vraiment donc comme la team na baveni donc nous accueillons volontairement tout ça là kasi lokola bazalaka bakolo idéologie asukaki kaka wana te bakota la parcelle moko na moko kaka ndenge bazali komona mpo na kolongola batiti bafulu bapoubelle eloko oyo esalama nanu te awa na lemba yimbu mpe na Kinshasa mobimba boyoka bino moko population ndenge bakomunike boye epele na mosala oyo po ezala otimo libulu wana ekotonda ata otie moto lere kozika esili matiti ekozonga nango liso nga na lemba yimbu bana na 72 mosala oyo ekoti kaka sikoyo nani ekota te botika te po matupango ekozala soin matiti bana kozala lisusu te eza initiative moko ya bien parce que lemba yimbu par exemple lemba yimbu ezalaka na basanité na rai na bakwe ya nzela tout ça alors soki bino bajeune bokozwa initiative ya kolongola bato bamatiti salubrité et assainissement on peut être content. Donc nous sommes très contents de nos amis ici. Ah oui, boye nezalaka propriété kasi eloko tozali kosenga la fondation Enzele Balavo ezali ke bo continuer kaka boye bolemba te fondation Enzele Balavo ba se poser pour la yango kei kwe Paroisse Précieux Centre tozali bongo na commune ya Monga Fula ba célébrer ki Pâques na ndenge na bango Serf Luzolo azalaki kuna po na compte sur la puce. Il est ressuscité parmi les morts. Jésus-Christ de Nazareth, nde yango esalaki que ba chrétien monde entier plus particulièrement ba chrétien catholique ba célébrer ki ba fête ya Pâques bokole samedi 30 pe dimanche 31 mars 2024. Non kolanga tikala bisabino ke yinda ki mabe na grande messe veille Pascal, c'est-à-dire Boutou ya Pasika, wana paroisse Précieux na quartier Tchad, na commune ya Monga Fula. Bo talabino moko makinu ndenge ba final bazali ko zenga luketu talabino moko aza kobina. Po na kolakisa ke Kristo asekwi azali susu na tombote boyo kelanga eloko oyo. Na kopelisa bougie Pascal si manengo ba yembi bonde ya Pasika o elakisaka ke Yesu asekwi. Salini eye pesaleli. Amen. Amen. Bon matin dimanche biso toyoki wana kobanda litani ya yango tina sangelamo ezali nzambe azali kolakisa bolingo na ye. Amen. Amen. Nzambe azali kolakisa bolingo na ye. Obandana, Bobimi Genèse, Ebandeli, Bobimi, Isaïe Alobi, Nyon Sowanani, Nzambe Alingi Bazunaye. Kasi esili bongote, mokolo ya dimanche, nde bagrajen, bazwaki batisimo, c'est-à-dire bazui batem, bakomi batu ya sika, baboyi na bango masumu. Si malango, bakuli nzoto ya Kristu pola mbala ya liboso, désormais ndenge bozali komona bango boye bakomi nde basantu donc bango nde bazana bazangi na bango lisumu bakomi kolanda kaka nzela ya Nzambe boyoka ye moko le père Frédéric Mosengo nde a expliqué boye mokolo ya lelo mpona biso ba catholique ezali eyenga ya biyenga mama ya biyenga
bongo tobandaki na mokolo ya Noël ya mbotama ezalaki ebandeli ya libiki ya biso ba Christ ya Église catholique mingi ya mokili mobimba mongo libiki wana tobandaki yango nde libiki wana ekokokisa mapenza lelo na liwa na pasi liwa pese kwa ya Yesu Kristo oyo amemeli biso libiki alongoli biso na molili mwinda epeli mpe bomonaki na beglise nyonso ya katolike tobandaki na mwinda na kandela ya pasika topelisi yango elembo ete molili mosili Yesu akitaki ti kuna na molili mpo ete alamwisa bato banso mosala na ye esukaki te ata mokolo ya akangaki motema biso tolobi Yesu akufi mokolo ya mitano nzoka nde ye akitaki na Sheol ndenge balobaka mpo ete alamwisa ba Abraham ba Adam bango banso bamona elongi ya ye mpe biso tomoni awa ye asekwi lilita oyo likangamaki na libanga monene oyo bato bakoki kolongola te kasi libanga wana lilongwe bato bakanisaki te bakokanga nzela na Nzambe nzoka nde Nzambe bakangaka ye nzela te yango wana libanga lilongwe asekwi akomi na nkembo mwinda mongali mpe biso banso lelo tolati bilamba ya boyende ezalaka meski toko na bakinu awa na paroisse presse sa oyo elakisi ke Yesu asekwi azali lisusu na tombo te donc bino mpe bosekwa na Kristo elongo mpo nyonso ezala malamu paroisse presse sa toujours liboso paroisse presse sa banguru ti yango ekei alors elekaka bongo chaque jour magazine à Bissot dans le chaque jour à partir il y a 19h45, 23h30 et puis 8h juste. Après suspension naye portier ya tout puissant Mazembe Anglebert l'international congolais Sadi Badjo abimaki na silence pour nous kotali sa version des faits par rapport à la vidéo oyo ezali kotambola na ba réseaux sociaux. Ouais. Namoni vidéo aussi qu'il est na réseau. Bon, na yebité ce que batu bazo on a ndenge nini so batu ba on a problème nini je sais pas. On a fingi club na fingi nini bon. Na yebité ce qui beau comprendre lingala to ndenge nini pour on a yebité so na bimisi pour moi finga to ndenge nini. Des fois, moi, je suis habitué à Yemba, à la bonne humeur tout le temps. Même si ça va mal, on a toujours bien. On a la rending, je suis pas, tout le monde est au silica tout le temps. Non. Mais ça, on a une vidéo, on a une Yemba, tout le monde considéré que Yemba, même dans le club, même sur le match. So d'être créé des nzembo qui diable derrière Yemba ke tout na Yemba bakitengi président motu akumisaka to sala nyonso ezanenge façon ndenge to bois karabatu to bois karabatu qui me souhaite parce que je suis joueur de Mazembe la dédicacé bango mais na moni batu bazo na ndenge mo ke na fingi na salini na après match mais vidéo na pe je vous annonce c'est ça non pe que pour la match té zanega batamité mamabe bazo luka problème de babimisa mkola match eza vidéo mkola match te jamais na mkola match ngacha na ba vidéo batu batale ba stati na ba moni po mo mutagazwi na story Instagram azwe ke bimisi le vidéo na salango dans nzembo bimisi tana uchi kan on est au salango tana entraînement na donc voilà. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Tokomi Nasuka, Yasola plus Yamokola Lelobo Pesa. Merci Nani Dabaku. Azalaki Nasima ya caméra assisté na Serf Luzolo. Les mystérieux ingénieurs né Avanaki na régie finale. Bama Tabakita
baba lokola mabele ngai na bino tokutani lobi.